Boboma Lumumba pour la vérité en Mboka. Bobona Fisani. Boboma na Kimbangu pour bénéficier Congo bénéficier le côté. Bongo Fadi Bobomina bénéficier le côté. Lamuka Oye. Nous décidons au nom du peuple congolais. Le Congo nous appartient. Nous avons le monopole de déclarer pour notre pays. Tshisekedi Aza Vatri Azandoki. Ce qui Tshisekedi Aza Kanasusi peuple congolais. Alingaki kokamata bato kabila te akotsa bango na nyosa inyo ya mbindo inyo bando Tshisekedi Aza troisième fils na libota na bango mwana liboso azali ya mibelo pasa yaza ya misa maintenant ya troisième fils abotami le 12 octobre 1963 lamuka oye seke tango Tshisekedi abotamaki mama mota azaki na o soki mama mota abotaki Tshisekedi mwana misa na âge 11 ans mwana liboso na libelo abotaki na âge ni Chilomba boyi ata Kabila boyi mena mitema na bango bayebi fe Lamuka ne tombera pas. Le président Eli nous avait dit quelle que soit la durée de la nuit, le soleil n'a pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil n'a pas. Maintenant, nous sommes venus dans l'état de l'apparition de la soleil. Lamuka oye. L'obscurité est déjà passée. Et Tigali Tongweta Tongweta Kapote Moutona Lamuka oye. Nous avons juré au nom du peuple congolais. Kabila Linga Chilombo Linga peuple à cause au pouvoir. Lokola maman Motsakole uti Kolobango le 6 avril Makambe Kosa le 6 avril 2021 peuple à Zoboto au pouvoir Naloba Tshisekedi Loba Pekisi Asale Nyo Salite Lamuka oye Balobi na ye dernier sas to pesa ki eleki tomoni ke ozandoki tomoni ke oza sorcier tomoni ke oza diable tomoni ke oza assassin Lamuka ne tombera pas. Nous croyons que na union salite Tshisekedi akokamata bato malamu akosa bango wana mais azwi de même barebelle babo peuple congolais azongisi bango na bibo Lamuka oye Lamuka ne tombera pas. Toka na mwana mboka nalobi na baimboka nyonso nous combattons au nom du peuple congolais. Twakobunda na komba Congo oya lingi te ngai nakabaka nimero na ngatira bandeki Lamuka oye pena zalaka fier soki muta benga toleka plateau to sala débat pona bitumbe tariko non pesa kango je n'ai pas honte de ça parce que je sais que combat nazo bunda pour la liberté au peuple congolais et puis na pesa kabino ndingisa ata lukinga ata bominga oko bénéficier nini Boboma Lumumba pour la vérité en Mboka Bobona Fisani Boboma na Kimbangu pour bénéficier Congo bénéficier le côté bongo soki Bobominga bénéficier le côté Lamuka oye yango na lobelaka Chilombo na lobelaka Kabila ke boza bandoki yako c'est la vérité. Lamuka oye Lamuka ne tombera pas. Tanga ngai okotana na prison Congo bomba ngai bakokunanga na kikolo bien na métropole ezaka na ko identité na nyazaka ko yes Lamuka ne tombera pas. Tshisekedi azwi ba rebelle akosi bango na union salite ndoki abomindo ndoki Lamuka oye okei kozo muyibi okote na union sacrée c'est que muyibi aboni muyibi nana munoko na koloba union sacrée de la nation lokuta monene Lamuka oye Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Naloba Ochilombo Makanga Kabila
Kabila. Chilombo Makamba Kabila. Chilombo Makamba Kabila. Chilombo Makamba Kabila. Isobana Faiwe. Ide opasite Tigala Kabila. Ide opasite Tigala Kabila. Ide opasite Tigala Kabila. Ide opasite Tigala Kabila. Isobana Faiwe. Sekretali Chilombo, Etali Ruberwa, Etali Kabila, Bilungi na bango Barwande. Yolela mama Bilungi na bango. Eseke moni Chilombo, Emoni Ruberwa, Emoni Kagame, Bilungi na bango Barwande. Yolela mama Bilungi na bango Barwande. Lamuka oye. Tshisekedi olinga te akoka. Mobutu akundama na serikei. Yo tokokundana ka. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pa. Mobutu akima na lipapa na makolo. Yo kokima makolo. Lamuka ne tombera pa. Nous décidons au nom du peuple congolais. Le Congo nous appartient. Nous avons le monopole de déclarer pour notre paix. Lamuka oye. On ne peut pas accepter les bêtises d'un individu maltraiter un nation comme Congo Mobi. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Totunio, dis-nous la vérité. Qui a été le président voté dans 4 à Genève avant de voter dans Congo? Toi-même, tu as été l'exemple de nous montrer un candidat commun, un père de la démocratie, un père de l'indépendant comme le président Eli Matefa. On a bien voilà le chemin de suivre. Ton voté Fayulu Magidi, ton pesi Ngwende, le Nenge Sengeli, tu le Mbongo no Korundo. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Lelo yo kosi ke nazo sala inyo salite. Nzoka ndele kuta. Lambert Mende a revêché quoi? Lamuka oye. Lamuka ne tombera pas. Tshisekedi aza venturier aza ndoki. Soki Tshisekedi azaka na susi ya peuple congolais, alingaki kokamata bato Kabila te, akotsa bango na nyonsa. Inyo ya mbindo, inyo bando. Ya mibale, eloko epesi ye defete, liboso ya monde. Un homme d'État et chef de l'État avant de nommer l'informateur, Premier ministre à côté. Chef de l'État n'agit pas selon le communiqué, mais chef de l'État agit selon l'ordonnance près. Comment peut-on accepter un homme d'État et chef de l'État à qu'on même le communiqué entre autres ordonnances et les Akotalaï? Lamuka oye. Vous avez utilisé le professeur Mbata. Il y a collègue à la télévision. Après sa 48 heures, il y a eu un démissionné. Mais le long déjà, c'est 2 semaines passées. Il y a eu un démissionné. Alors, il y a eu un premier ministre. Lamuka ne tombera pas. Ceux qui l'ont engagé premier ministre, modeste bata kosa musani. Lamuka oye. Ceux qui modeste bata zali informateur, ils l'ont engagé dans premier ministre kosa ni. Tshisekedi yako kabela biso mboka yako panza mboka. Lokola ma belle femme, ma belle mère, maman osa uti koloba. À partir d'aujourd'hui, batu bazana Italie bakoyoka biso. Batu bazana France, dans l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis. À partir de l'élo, peuple congolais, toboyi présence à Jean-Pierre Bemba, toboyi présence à Moïse Katumbi, Makatiala. Et ce qui est au Fayulu,
Bemba Sekio Oboyi Fayulu Moïse Sekio Oboyi Fayulu Tolobi Sekio Oboyi Fayulu Lamuka ne tombera pas. Au nom du peuple congolais, au nom de l'indépendance de la RDC, Tozu engagement peut décision à Kobengana Moïse Katumina Jean-Pierre B. Tolobi Baye Lamuka Oye Tango Lumumba Kufaki Akufaka Pona Bituma Yako Lamuka ne tombera pas. Biso peut tondimi kokufela mboka na bi soki bokobeta basasi soki bokokisa babonu boki mais biso tokobengana bino jusqu'à la fin. Lamuka Oye toi tu sais que dit okosi biso que tu es le fils de maman Marthe lelo na koyebisa bino monde entier boyokanga. Lamuka Oye vous appelez que tu sais que dit c'est un fils de maman Marthe mais bon uti kotanga kala mingi te biographie ya maman Marthe na biographie ya Chilombo. Lamuka Oye nasa sera naloba maman Marthe batana biographie na ye baloba maman Marthe batama le 24 septembre 1952. Lamuka Oye Tshisekedi yaza troisième fils na libota na bango mwana liboso azali ya mibele pasa yaza ya misa maintenant il y a troisième fils abotami le 12 octobre 1963. Lamuka Oye c'est que tango Tshisekedi abotamaki mama Marthe azaki na soki mama Marthe abotaki Tshisekedi mwana misa na âge 11 ans mwana liboso nani bana abotaki na âge ni Lamuka ne tombera pas. Lamuka ne tombera pas. Okomi koko ça peut plaire. Lamuka Oye. Voilà. Lamuka Oye. Nazongeli. Maman Marthe batami na 1952. Tshisekedi aza mwana misato abotami na 1963. C'est que tango maman Marthe Tshisekedi abotamaki maman Marthe azaki na bino balobi kaza mwana na ye soki mwasi aboti troisième fils na 11 ans mwana ya liboso na mibale abotaki na âge ni Lamuka Oye Lamuka ne tombera pas. Professeur atangisanga mwana mwasi abandaka puberité na âge à 12 ans akomi koyebana kena komi mwana mwasi mais yo âge à 12 ans kokisite okokisi bana misato ozwaki règle na âge ni bande kola biso na banzi bomoni président Hervé tango biso toyaka kolobake makambo ezosalama na mboka na biso esengeli loboko ezala ya bato nyonso tango nalobaka likambo ya Katuku Bianza ezali mpona nini mpo tosilisa mosala oyo esengaka mbongo kolongo ya papa Hervé kokoma eza transport koyala biso katila oyo esika eza transport lelo oyo naye kopresente bino oyo ezali ata bolobila biloko bokoluka bango bokozwa te parce que l'heure déjà ezali oyo toye kolakisa bato ke nous aussi tozalaki bien préparé papa Hervé na mosala makasi asalaka na banzi botala bilo moko bana o bazala sima na biso bana o bazala sima na biso aza ko encadrer bango siko bande kolanga bino batu bolobaka toza na besoin tomona ba base toza na besoin tomona ba jeune oyo baza ko sala masano nyonso bazali ko kota bisika nyonso pona koyela ka biso pe information ba jeune oyo ba surprendre ngaki ba kobeta ndembo la bango lobi mais misolo toza la ngote na ye ko senga la bino batu bolinga ko organisation ba jeune bobenga papa Hervé ba jeune oyo baza na besoin ba melaka poto ba jeune oyo baza na besoin bazala katana jus ya boya pamba ya plastique soki basilisi réunion bameli yango atala gâteau bazongi na ndako ba jeune oyo baza na besoin ya nini encadrement ezala malabu po lobby tangu toza kobima
bango nde baza force la biso bango nde baza nyonso la biso na banzi na kokoka kopesa bango micro te mais moko na moko bozali komona bango na tikeli président Hervé oyo aza encadré na bango akopesa bino numéro toyokake bobengaki toyokake bana oyo nga moko nakoya kovisite bango nakuta bango na kati ya baske baza komela potopoto nakuta bango na baske bazomela gato na sucre bayebisangaki en tout cas mama biso mpenza awa totelemi toyozelaka le jour J bokosa likambo te tolobi tosala besoin ya cotisation bobenga président Hervé malobe pa le président. Oui, bandeko na ngai bana mboka esika bozali oyebi ke eloko ezokabola biso na combat ezali ke bino physiquement moi tobunda bino ensemble ya te basodo babundaka bitumba eza bato mosusu te eza bilenge mibali oyo nyonso bokomona awa nde babundaka bitumba bato batiaka énergie bango na nzela mpona kobunda na cadre libération ya mboka nde baoyo ozomona oyo asala boloko ebele bazali basali baboloko bazali awa donc bango nde bato mosusu te bilenge boyokaka la résistance Tchangu la résistance Tchangu nde bango oyo bango bazali bato oyo tozali kozanga na kati ya résistance babiloko mosusu bamoyen financier tobeyela bango beaucoup grave na bémission ntango tolobaka tolobi ke jeunesse mpona koencadre yango fo kozala na mwa mbongo soki mbongo eza te jeunesse moyen koencadre yango ekozala te nde bazali awa ce sont des responsables de famille bakendaka na ndako misusu baza na bana misusu bazali bazwaka charge ya famille esengi na biso bino bato ba libanda botya biso loboko po to parvenir kopesa ata moto na moto ata mwa potopoto ata mwa eloko boyeboye ata mwa mai ya komela azongi mpe ndako azwi mwa savon famille oyebi ke akendeki komba azongi donc bino kaka nde tokoyede biso toyebi bien ke na kati ya mboka oyo pasi bakomisa jeunesse na pauvreté ya makasi jeunesse aza su na mbongo te aza na moyen te alors bino soki bosungi biso te biso mpe awa toza dépourvu moyen oyo tozala mbongo ya kosunga bachaine oyo bazobunda komba eza te tozalaka na posa bamateriel mosusu na ntango ya bamarche tozalaka na posa ya biloko mosusu bamotivation ya bajeune vraiment tozalaka démotive na ndenge ya libanda force ya libanda tosengi na bino nzela moko te nzela mibale te misato te tosengi kaka botindela biso na numéro oyo et puis avec vérification soki botindi botika bolanda suite pa mama océan soki ezwi atteindre babisika bino botindela na cadre vérité topesi numéro na biso plus 243 81 59 28 392 pour une meilleure audition plus 243 81 59 28 392 et toujours rappeler kaka bakobeta pe match lobi bakobeta bale et kozala place à résistance oyo ya quartier 3 plus place à résistance ya nani ya Pascal na terrain municipal à Massina bakobeta lobi bale vraiment soutien na bino tokozala nango vraiment besoin soki bosungi et kozongela bino kucha poba maboko na pona bato bakota biso toza toujours na kati ya résistance oyo bopesa biso botika biso awa na kati ya mboka bino bwa libanda bwa koyoka ndenge makambo akotambola na kati ya mboka vraiment biso lokola tondima tosangage na komba oyo ata mokolo moko te tokotikaka yango nous sommes là au terrain nous sommes là au riz pour bagarrer tous les jours tous les matins tous les midis et tous les soirs on est là on n'a pas peur de choses tolobi na bino bato boza libanda toa konyoka mabana mboka boyebi pasa mboka na biso awa boyebi difficulté à Congo na biso biso tozali awa tokobundela mboka mais vous ne songez de rien tosengi na bino na lobi mingi te parce que bomoni déjà na uti ozala na kati wana tosengi na bino s'il faut nous soutenir na vos frais financiers oyo kosunga biso tokamba libota oyo eza kobundela mboka tosunga bayi mboka bakobima na balabala mikolo nyonso mpona kobundela mboka on est là avec mon frère comme il vient de le dire si vous voulez nous contacter vous pouvez nous contacter koza malamu lokola uti kopesa numéro na ye na bakisika yanga mpona na 600 plus 242 43 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 yanga yango wana toko soki bobengi biso ekozala quand même malamu mpona kosunga biso pe biso pe tokanisaka bino bato baza libanda kuna matondi mingi napesi bino botondi tokutani mikolo miza koya ciao.